Thank you.
Bonjour papa. Bonjour maman nangaye. Papa tomonyo awa bisika bato bazé belé awa oyo vraiment ko sani musani ezo salema a tomoni bato batelemi problème ngo isani. En tout cas misalo esalami awa eza misala ya pont ya Kingabwa ya makasi banda ba pont e banana Kingabwa oyo. Pont ya makasi oyo jekoko asali eza pont oyo. Donc na ebité pont nino ko kokana na pont oyo na moni ezate o ndele ki ba pont nyonso to. Donc jekoko asali ba pont ebelé. Siko pont on oki ke no ba pesa ngo kombo mo bo siko to yeba te kombo ngo vraiment esani. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pont o eza Etienne Tshisekedi ya Mulumba bana kini bino mo boso mona keno jekoko asali pont ya munene na kata Kingabwa babi o eza avenue nina. O eza Kulumba. Kulumba babi o eza avenue Kulumba babi keno pont ya munene o esami kati na esika o eza pont ya Jekoko Mulumba yende mutazo cartonner masolo o toko tambola sur terrain partout to poser batu ba question ba meka ko isa bino pourquoi kaka pont o basengi ya Jekoko Mulumba siko ngina tuna papa bino moko bo pesa ki idée acha komba ya Tshisekedi Mulumba to ezalika idée na moko ezaki na ndeni tezaka bana Kingabwa to sangani to moni ke te papa wana Etienne Tshisekedi na basalela ya teloko moko boye te na mboka oyo nde yango to pesaki likanisi ke achangoka na kombo ya Etienne Tshisekedi Mulumba pont oyo kombo nango yango wana. Merci beaucoup, merci. Banakini bino mo boyoki keno babi keno pont o eza ya Jekoko Mulumba mutasali yango babi keno atie kombo ya Tshisekedi wa Mulumba. To ebite est-ce que Jekoko Mulumba na Tshisekedi Mulumba yango nde mutasali keno bacha kombo wana obie kaka pamba boy. Teza ko kanisa bolamu ya mutu oya sala lokwa papa wana Etienne Tshisekedi bolamu ne leki makasi. Yango le lokota moko na simali wana bimaka yango to bimisi yango. Ok, merci beaucoup, merci babi keno bakanisi mwa bolamu ya sala nde yango na babi keno bache kombo ya Jekoko Mulumba ache kombo ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Merci beaucoup papa. Merci, ok, merci. Thank you.
on la porte quoi on espace pour la espace caméraman bon qu'il est pour espace éthique à la monnaie on a battu les personnes comment l'espace est mon espace papa on va yo Tomoni oza grand frère à Chekoko. Et là, nini vraiment makanisi nini ezwa kibino que non petit frère na yo azwa kombo ya papa Tshisekedi wa Mulumba. Ezalaki na ndenge ni mekano ko expliquer biso. Bon, donc on a combo te. Tout en de bon infrastructure. Elle a le bon pont. Ne se pas petit combo na. Pour tout le combo, ça dit que ezaka panneau il y a le droit publicitaire bâti dans nzela. Non. Ezaka combo raté. Et là d'abord pont infrastructure monene. Oh, c'est un sacrifice belé. On aura besoin de fabriquer un bon côté. Aza besoin d'un mandat politique. Donc, pour un bon, on a besoin d'un bon motoki. À Kangisa, ti au monde, il va sacrifice belé pour réaliser le pont. Le pont est supporté même 50 tonnes. Et ça, l'État salaire. Moutou Moukili, normalement, on a monté à Madame Possali Kamaboui. Si bateau azo quand sera que non bongo o nyoso yoye azo sala musala o ezambonga l'État d'après yo zolobani. Mazaka sous député ta zombo à l'État n'engeni. Yazaka sous député te sa longwa kala. Aboya makamwa depuis makambo boyebi banda époque makambo musito à longwa. On a besoin de voir comme député banda sala ba œuvre. Si a commis à longwa pe député continuer ba œuvre na fondation Jekoko bandina qui députation te ça précédé mandat na politique. Message nyoso pesa na ba nyoso ba sa pembeni awa zinga na Kingabwa. Message nyoso pesa bango pona député na biso oyo peut-être lobby ko sala ce qui pe nani to ebité mais message nyoso pesa. Eza moko. Message ya moko d'abord politique. Banguna moko yo faut que pousse bango dormir. To la même exemple ya papa oyo azana pano wana. Papa on a bundi makasi pona mboko yo. Biso photo incarner combat na ye to pérenniser to ke nango tina suka. Ti mukolo peuple na so akoma na moi kimia na motema na ye na moi liberté et na moi pe bozui. Po peuple la cause ara na nzala boete. Ya na osenga ba nyonso ba incarner combat wana ya papa oyo azana pano wana. Papa Etienne Tshisekedi. OK, merci beaucoup. Merci. Okay. Bonjour papa. Bonjour. Papa Tomonio awa tomoni Chekoko asali biso pona kata Kingabwa awa d'après sengoni ozana. Bon. Il y a pour manifester boye et ça peut être et ça c'est monene parce que un privé na poche nae abimisi azosala musala oyo pouvoir public et salaté et lui kolobake azan amour il y a esika oye abotama akola. Alors c'est pas donné à tout le monde,
Ok, merci beaucoup. C'est pas donné à tout le monde. Papa n'a pas que non, c'est pas donné à tout le monde. Ndengue azo sala pan o na moni ache kombo ya papa ya Titi Tshisekedi wa Mulumba. Et ça politique iteto asali kaka pona asepesa bana baluba to bana Tshisekedi. Non. Et ça parti pris. Et tes abongotés. Je crois que le combat à Tshisekedi, c'était pour le bien-être du peuple congolais, surtout les changements. Oyo, ça déjà parce que un peu de moyens seulement, il suffit de la volonté zala. Pour ça, les gens il y a un point pour marquer esprit wana. Il y a Papa Tshisekedi dans Zalaki. Objectif dans l'ingaka il y a un pour tomola mboka na biso. Ne fût-ce que moi muki asali bakanisi mutu oyo abanaki ko mener combat na pona ko changer mentalité, ko changer ko tombola mboka. Il y a mwana atie kombo na il y a rien. Il y a des considérations, toutes les considérations, tribales, ethniques, je ne sais pas, sociales, etc. Ce que tu as combattu juste pour nous. Le papa là, il a fait un combat avec une noble. Il y a un le lot, tu as combattu. International, YouTube, Internet. Internet. Pour le net. Je vais passer alors. Bonjour, maman. Bonjour. Maman, tout le monde a un sapon. Il y a des gens nous. Et c'est un peu de parce que chez Coco Babi a sali pour moi comme mon awa. Et c'est un peu c'est un peu ya makasi o chez Coco sali biso a na pont oyo. Pour parce que mbula et déranger biso a makasi. Mais n'engé papa chez Coco sali biso pont ya ngona sana c'est un makasi. Biso toza invité d'honneur ya réunion bolingo a bengisi biso pour to ya ko participer na esengo oyo a sali biso pont ya ngoto yeto sepe na eloko oyo a sali biso. OK, merci beaucoup. Na habité autour le bas pour na mwana mobalo soso ya mboka. Dona sir kingaba mbaba ebiye il mettait mbaba ebiye kitasa mbaba ebiye même toute l'étendue ya capitale. Ya mboka na so mbaba ebiye donc c'est-à-dire ça ba vraiment social moko ya osaranate. Alors hôtel melay a mona biso bana kinga. Pour asseler les biso c'est so ba point belé. Ngamo d'abord na zo ba attaque non petit n'a parlé non. Et en même temps moi na membre nae. Donc je crois mon mbaba ebake azali grand frère Somogo ou qui tourne ma casse biso mobana kinga bona zo ba ndinga pona flatete azo ba pona ba œuvre sociale nae to sepeli mingi surtout ngai personnellement na sepeli pona acte posé bon ils a bien servi biso nyonso surtout toute la population ils ont la couleur te yango to sepeli kulutu to pesio mokako soa kenda sala tango za na occasion tango makasi ezali to ko sepela et disanga na yo toza pona ko soutenir makamunyo surtout ya malamu ozali ko ça merci kala kinga bon mbeza mobilisé na journée ya lelo pona œuvre oyo honorable Jeko comme Mulumba soso ya mboka asale biso ngana benga kai azamai donc oya boy Jekoko a le kaka na ba œuvre na zo sala donc azali mba quoi so boy mai ro sukola so boy limbo romela donc to pesi honorable Jekoko a umela nzamba sunga li susa vimbise ba poche mbala simasela biso subilo ka kitoko le gatao parce que na yebiki aza mutema na nzamba pambola ya kosala ba musu vraiment to mona ba zéro quoi donc ye a umela to lela fort